Voilà, et ça toujours essayement pour nous Alain de Rosala di Bosso na bande ko na cadre émission na biso Tole Kanambunda, la seule émission qui nous plonge au cœur de l'actualité puisque cette émission automena to menaka beaucoup plus ba enquête, puis ba investigation pour nous même ba réalité na ozo passer na carte ville province à Kinshasa et beaucoup plus surtout dans la République démocratique du Congo Mobimba. Le actuellement to parler d'abord de la ville province à Kinshasa dans les cambo de gestion il y a capital Oyo. Est-ce réellement capital vous allez bien gérer? Moi, à mon niveau, je crois dire que non. Partout, full et l'équipe, impossible. Solo, n'en parlons même pas. C'est comme si, à part coronavirus, il faut continuer encore toujours dans le modèle pour se protéger contre les typhoïdes. Solo l'équipe, partout, autant que Kinshasa était, Jean-Tini Ngobilamba a gouverné aux Zawapi. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler vraiment en commun accord avec le bourgmestre Nayo? Le bourgmestre va travailler en commun accord avec le chef de rue, le chef de quartier pour atténuer la situation. Full et l'équipe impossible. Comment on a besoin de se mettre pour les tonnes d'actifs, évacuation, et ça la maté. Ni les opposants vraiment. Mais parmi eux surtout, ils ont toujours quelques bourgmestres qui sont malades. Félicitations à Bango. On a que à chaque instant, ceux qui sont dans les bongité, comme on est bongité, tous les Kanambunda et que jamais que zangi samaloba, les colo ya ba salamabe. Prière na chose toujours que non, Nzambe apesa maboma, apesa ba maladie moko incurable, ba famille ba konzi o balite Congo bonga. Tout ba famille ba Congolo balite Congo bonga. Mais bah au bazar bolingo rosunga Congo, Zambie abattre la bango ba bon mayele pour Congo et kende liboso. Autre gestion villa qui ça tout selon prochainement vraiment nous allons à la plateau on a bandi ko ba et belé peut-être comment l'esprit prochainement au fongola téléphone et si ko zali au benga par rapport à sujet mais beaucoup plus ko fingate ko finga mibe ko mboka elingi ya moté au Koloba, au fait gestion nayo ou au continue automatiquement la carte à sujet d'actualité au sali analyse na pe tokoyamba yango. Le autre sur la mi makambo o étali beaucoup plus ba désordre o ça mamine ba chef coutumier sur Kinshasa ba conflit de ça le OK muta ko soma le pango ici koyo le bien ko le battre 3-4 personnes tout ça ko nyoko la congolais or tout le Kanambunda les émissions oyo et pour beaucoup plus civisme tout le Kanambunda zali émission oyo et peut-être ka bravo na oyo sala musala malamu pe et le baka na oyo sala musala mabe ayeba ke Congo oyo azana carte d'identité nango et Congo oyo azana carte de naissance nango te pour la carte yo nanga mutabota Congo azate mais Congo et sala yo nanga to zala dou on est obligé de ko ça bona mo pour luka Congo oyo ezamala puisque le binga no to kende surtout loni mabe to tia Congo na condition ni donc on est obligé de ko ça malamu yango to biki ba chef coutumier be belé bazo créer ba conflit au côté que la 3-4 personnes par seulement pourquoi terrain moko pourquoi le koso ya mbongo bobo ça nous c'est coutume. Merci beaucoup na mwana mboka André Motar Ndola Luzadio au azali chef du groupement ya Mikondo il a créé stratégie moko à Sangisi 21 villages ozo dirigés à Bimisi 6 membres au bako biko la coordination là de manière que à chaque instant ce problème ezali bon on va manozala ba délégué on va continuer ce qui est moko asa empêcher tous allez kuna activité salama qui beaucoup plus ezaki réunion moko ba chef coutumier ba sangana ki et pas ya mwana mboka wa sa sikapso kala les grands chefs coutumiers fait du groupement Mikondo Ngandu Muko zaki mbaseke ba chef bazaki basaki présentation ba membre ya coordination ezaki d'abord coordinateur principal eza mwana mboka Mokemoloni Patrick ozali chef coutumier village Tolingana secondé par Makwala Ngamutala Hippolyte, le chef du village de Lingwali. En plus, deuxième coordinateur adjoint, Ezalaki Ngamazana Zola. Il y a le chef coutumier Pekaka. Il y a pas ça deux. Et puis, troisième coordinateur adjoint, Maloba Daniel, chef du village de Kinkaba de chargé à social. Toi, les alliés, juste pour le cas, ce qui est mon cause, les alliés, à Batou, puisque tant au monde, il se met ici, comme désolé, les alliés, on est bon que nous aussi, à tout moment, au terme, on a le parquet, on est bien non. Ok, le coordonnateur Moke Patrick, chef de village Tolingana, yé a quoi comment il y a résoudre des problèmes absence il y a mwana moka ozali groupement ya Mikondo. Na sukalango accès sur ba conseiller pour le fonctionnement de la coordination mwana moka Mowangi Jean-Pierre, puis mwana moka conseiller Matumo na Lukeba de bazaka toujours ba chef coutumier. Action de quelle action mo kitoko, non linga d'abord avant de continuer total nini et les kana qui na niveau ya Kimbaseki kuna
comment est-ce que chef coutumier ba sangana ki pendenge ni mwana mboka André Mota a présenté ba chef coutumier oyo bazali ko simba coordination ya ko kamba groupement na yeso ki moko aza empêché. C'est parti la régie. Groupement national Mikondo confiance oya pesingai la coordination na ba chef na biso nyonso eza eloko esalama te banda pouvoir coutumier na biso azali premier groupement oya organiser groupement na ye na kati ya Mikondo. Na kati ya Mikondo respect ezali mingi chef coutumier nyonso ami respectaka toza ba chef ba problème te toza ba chef ba conflit te toza ba chef ya coutume pona kolakisa coutume ezali banda bakoko na biso awa place toza ba ya grand chef oyo lelo biso tozo renye na kombo na ye na kati ya ndako na ye na kati ya mozole na ye ba remerciement na remercier chef na biso André Mota le chef groupement Mikondo confiance à pesi biso ba chef coutumier na kati ya Mikondo ya mibale koloba bato batunaka o Mikondo esamba wa conflit Mikondo eza na conflit te toza na chef moko André Mota bazali groupement ya Mikondo moto akosa bino te o Mikondo eza ba conflit Mikondo eza ba conflit te soko tiko remercier na chef ya groupement ote azali moto ya bwana mpe ya mibale atani classe lokola azali kopona ekipe aza kopona bato nyonso baumu nyonso na kimbanziki na ntele bamoni te aponi banani bali bato tozali nsima na ye mpona kosaye maboko mpona kotambusa bokonzi na biso ya bakewumbu Mikondo kimbanziki pouvoir coutumier ezalaka rotation lokola ezalaki liboso epai ya koko na ngai mfumu ngandu ntango akufi ekiti epai ya koko na ngai Ndola Mabela Samuel sikoyo famille etali bakotia nani bamoni te non baponi mwana na bango na kombo ya Ndola Lozalio montage baponi ye mpona nini pamba te ye aliaka na bato ye azalaka na wana famille soki mpo okufi problème amisaka misolo na ye na ndenge oyo basungi ye na bankoko yango baponaki Ndola montage biso banso toli nsima na ye na ekipe oyo ya lisanga ya ekipe ya makasi jiko kotya maboko taluzayadio po baconflit ezalaki koyebana wana nyonso ese esila na commission tous les conflits ya baumbu peke umbu bakoma kosilisa yango na commission ya brigade ese esila yango nomoni lelo azwi makasi ya kofandisa tous les bachef de groupement bachef de village bandeko ne nyonso ndenge asangisi donc na remercie nde mingi mpona ye nasuki lelo matomona lupe badio nzeta mbila na botama na bashende uta mwana tonga muke na tonga ba costume ya minene chef du village ya Mingoma Mpanga bon ngai na loba ya mingi te na kotalisa bana lokola ni kotalisa bana na école primaire ya liboso na telami awa batu mingi bazokoloba na Kinshasa ke Mikondo ezina Mikondo ezina conflit pouvoir coutumier ezaka rotatif na kati ya groupement Mikondo clan Kimpa banda kokoko na biso toza na 4 lignées. Première lignée ezali Imputu, deuxième lignée ezali Ngeboum, troisième lignée ezali Mpuono et quatrième lignée ezali Ngabantani. Sikoyo pouvoir oyo Ndola Lozalio na Congo tokozaki kokontinue fumunga yue Ngeboum yue Ndoli yue Emonkasi yue Emakabu yue natoni botondi vraiment naza lesengo makasi nde nafanda bachef de pour ezobima ngai po nandimaki te lelo oyo tokoki kosangana na esika oyo kibokonzo ya batata na biso eyepa na biso bana namoni mpena batata na biso baza na bolingo na biso ndenge balobaka confie eza na likolo confie eza pouvoir mwana soki tata botili mwana na ye babien ya mwana ya tata ezalaka na bana
bana batata bamoni na kati ya kibota na bango moto mayele azali pouvoir ezalaki na ngebu lelo eyele tout d'abord toza uni alors na makalisi ya groupement na biso ndola lozala ya André Motard samanaki eloko ya liboso mpona komemore ya grand chef ya bango biso na groupement Bikondo toza na conflit ata moko te tozalaka mpe eloko moko daya bino moko tozomona nini tofandi awa ezali esengo po biso toza babisanda bango nde bato babandaka biso bana ndenge toza alors soki biso tokokanisa bango te soki biso totamwa malamu te pouvoir tokotama te alors nasengi. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a commenté ce que l'élément est tamboli, mais après voilà, moi la mouka oazali coordonnateur, c'est quoi principal moqué Patrick. Azanga malobate na bao basa zinga na balobaki par rapport au journal les kanaki tout le élément puisque to féliciter bango beaucoup plus sur la sakino ba ligi o etali ba désordre ba conflit et a suscité la carte ba bina bango ya Mikondo que muta so balpa ba ko la té na somaki forcément pas 3 personnes non bon ba ligi le connecter donc ba créer bolingo monde ba to ba chef ba badara pour ko créer que kimia ezala tout le élément au comment est-ce que ba ça ba réaction bango c'est parti la régie la ligne na yé bisaka na bokinyo bato ba lota la biso awa esika to vandi ezali esika ya grand chef coutumier Ndandi Niko yende azalaki chef de groupement na biso kovanda ti batable ronde ezalaka ye azali pouvoir na ye ezalaki depuis 1954 ti na 1990 aye kokufa nde oyo bandaki nsima baye nsima te ndenge biso tokomi lelo. Alors bachef coutumier tosangani awa mpona koya kovisite mozole na ye parce que ye azali lokola roi na biso nde lelo toye mpona kovisite mozole na ye mpe tokotambola tokomona mozole wana toye lisusu parce que toza na organisation ya kati ya groupement na ngai ebandi na mai ya nji ekei ti na bibwa wana nyonso tozali groupement Mikondo eza na bavillage eza na kati parmi bachef de village nyonso tu nde yango tozosangana kosala baréunion kokende esika ya village na village mpona tosangana tosala organisation ya groupement na biso. Alors parce que bato bazoyeba te groupement Mikondo eza ndenge nini eza na bavillage eboni banani yango baza bachef de village parce que groupement fo eza na bavillage soki oza groupement oza na bavillage te se oza groupement te donc wana toyekaki esika oyo kosangana epuis lelo nalingi mpe napresente lisusu kaka bachef nanga wana nasali coordination ya bachef coutumier na kati ya groupement Mikondo. Pourquoi? Parce que tozala eloko moko tozala dispersé te ke lelo moto kuna toyokanaka te baconflit tolingi biloko wana te na kati ya groupement Mikondo. yango tosali coordination ya bachef coutumier na kati ya groupement Mikondo. Nakanisi na représenter coordination wana si na représenter coordination wana nde tokotala baseremonie mosusu tokotala mosole ya chef ngandu oyo azalaki mokonzi na biso nyonso oyo mokili mobimba eyebi. Sima kotala mosole wana toza mpe na makambo mosusu tokosala mpona koyeba koameliore mosole yango tokosala ndenge nini tozosala ifo tohonore mokonzi na biso ya liboso parce ye neti asalaka mpo lelo biso tokóma ndenge tokomeli yango wana ya kosala coordination na kati ya groupement na ngai parce que mosapi moko esokolaka elongi te. Soki nasangisi bachef na ngai nyonso nasali coordination wana mpona toyeba kosorganize parce que tokokozala bachef ebele me tozoyokana te, tokokozala bachef ebele me toza na baconflit. Okomona chef ya village te na chef ya village te bazowela limite bana conflit. Alors conflit wana po ekele na leta te ekele mosika te kaka coordination wana po esambisa baninga na bango wana nde tokoki kokelela bamagistrat bayebi kotinda biso te ata obandi koexplike koko nanga boye akoyeba te. Yango lomoni ke quand même ministre na biso affaire coutumier ntango asalaki arrêté 006 alobaki bien ke mpona baconflit ya bachef coutumier il faut kaka
ba chef coutumier ba mo ba sambisa ba le ba chef coutumier po ba mo ba yebi coutumier lobi ni ba juge na ba ça va yo ba coutumier ta ko samba ba tribunal kuna to ko ba kuna boye juge ka ba le mo ala ko juge mo le so ala na 25 ans ali le mo ba coutumier mo na yimo ko mo ya mo na so ka ka mo de tala makambo ya mo na fo biso mo ba chef de groupement tosanganaki ministre na biso aote koleka alaki mayele mingi asali arrêté 006 po ete bana kosambisaka bachef ole tokelaka na batribunaux bacours de tribunaux moye tokende kuna lisusu eza te soki commission esambisi soki okwei olongi yo nde ozali chef voilà. Alors mpona babiloko wana mpa na biso ekweyaka mingi te yango wana po tosangana toyokana tozala likambo biso nyonso tokoma babundisi moko biso nyonso toboli désordre voilà yango wana omoni ke natelemisi coordination oyo po esoma tozala moko soki nga chef de gouvernement onga nazanga moko nazala lokola mosapi moko moye nasokolelo ezati bango ndisi po baepole ngai chef de gouvernement na biso azwilika na cadre toujours il y a kusangana bango il fallait aussi qu'on commémorer le fait mon amboka ngandu muko o atika so chef du groupement alors bakanya ko saper pose ya première pierre on tongolé mausolée toi les autres ça que non si on a chef côté au côté sika wana te donc ce sont là vraiment les vrais chefs prochainement on a nos listes là on a une liste il y a 21 chefs coutumiers au basé côté groupement Mikondo de boye babango pourtant moi to sobra mapango ba koto ko no ebaki na ko soma le pango ne sikate na lengi tene bo benga chaque fois que no mona mboka lendewa na un problème na somaki le pango na badara na somaki le pango na pasa na somaki le pango na bibwa ya komi ya ko benda na ba parquet na lingi makamwana esila ya ona salaki ba enquête na compte ya financement absi télévision pour nous avoir réalité comme même la bino alors tout le monde comment est-ce que batia qui va ça qui pose la première pierre est-ce que va toi mozo na bango puisque les alliés blocs moko otobenga ba coutume na biso ya ba bantu puisque ya on les alliés on est na biso c'est parti la régie Merci beaucoup, Patrick Mouké. Vraiment, tout le monde qui est